Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na ilele soli bosona bino ko bakisaka ka un de plus na ko la kotia katinanga ni nanga kina loba mukwa lelo ya solo bandeko nanga lelo naza ko lobela oyo nzamba za ko loba oyo kota kati na biso ebomaka biso te et détruisaka biso te mais oyo ebima kati na biso muteko zangisa biso bomo ikimia pe sengo tango nyoso ya solo tozali na mwa ba mama solo toyebi tozaka minoko so biso ba mama to bandi ko loba ki to kebite epai to bebisamaka epai to bungisamaka epai to yebaka isusu teke tozali na volonté na Nzambe to ko musika na volonté na Nzambe teba ko batela maloba na biso teba boto biso to prononcer ba maloba kitoko surtout na mois de mars o prononcer ba maloba bomo yeba eko rattraper na décembre so ko bimisi maloba na kufa yebe ko rattraper kaka na décembre teba ko batela ka surtout mitema na biso elata mabete elata molilite elata kufa te po ete monguna tango akoluka biso akuta bilakane na bomo na bisote akuta bilembone na bomo na bisote akukuta na gloire na Nzambe esika bibonzambe ekozwa elonga pe nyose zaki akokufa esike kozwaka bomoi soko lala kepe kolamuka soki mise kufa kepe komona soko isosola kate bisiko zali epoko sosola bisiko zali soko bande koyeba lolenga kobondela te ya solo epoko bondela epa yo kolanda isusu maloba pasteur te lolenge pasteur azali ko conduire yo te mais okolanda sikoyo oyo Nzambe azali ko communiquer yo so tokena makomi na Nzambe na Mark 7 Nzambe za koloba na biso nini mena ko sengo ndeko nanga soko kotanga ngumbe kozala malamu mpona ko comprendre ni Nzambe alingaka tozala menga na verset 18 pona ndenge ya temps il leur dit vous aussi vous êtes donc sans intelligence ne comprenez-vous pas que rien de ce qui dit dehors entre dans l'homme ne peut le suivre car cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre puis il s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. Elle dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent de mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, des règlements, regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortant dedans et suit l'homme. C'est la parole de Dieu. Ce qui est Nzambe Isumasi aza koloba na biso nini. Na esika toto sali loba na Nzambe, na esika totambola na kati na kobanga Nzambe, na esika totambola na kati na volonté na Nzambe, ya solo tozali kotambola na kati na ba tradition na biso. La tradition o tozali kotambola ngo ezali nini ndeko na ngai, okomona yo ndimela na yo Nzambe. Mena esika otosali loba na Nzambe, yo koma kotosa na yo basaleli ya Nzambe kotosa basaleli ya Nzambe ezali mabete tango bazali kopesa biso mibeko wana esengeli totala eske mibeko oyo ezali kotianga te barrière na Nzambe mibeko oyo ezali kotianga limitation na Nzambe te makambo bango baza koyebisanga na koki kosala te eske Nzambe atindinga penza na koki kosala yango te ndeko na ngai loko na kosenga na biso bandimisil to bambu ya mboka na biso to mela bimelela te to ndima bindimela te to zala kaka te alleluya amen elobi te soki na koyaka liboso na bino na koedifiaka bino ke nyonso na koloba esengeli bino bondima te ndeko na nga et ane l'homme sope na kokoloba peut-être connaissance na nge lobi na nga bongo mais connaissance peut-être ya Nzambe elobi bongo te tozala katango so na tango ya koyeba ko verifiaka ba tradition nini oyo lingomba na biso eza kopesa oyo bandeko oyo libote sila kopesa oyo nga moko nazali kotambola nango est-ce que on nazali kotambola nango soki lelo na lali to lelo na vandi Nzambe atelemi liboso nanga est-ce que eloko nanga na kosala ekosepelisa te kosepelisa ete ndeko nanga babile commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel tango yo zali kotamba na crainte de l'Éternel tango zali kotamba na kati na tradition ya batute mozali kotamba na kati na tradition ya Nzambe ndeko nanga yebo zali molongi likolo na nyoso mingi tozali ba hypocrite soki tokosambela tosambelaka comme si na sepelisa mama Josiane nasambelaka pona sepelisa pasteur naza kosambela pona sepelisa entourage nanga o ezali tout autour nanga ndeko nanga soko sambelaka lolengo wana na kopeso conseil tika
soko sambelaka pona ko apparaître liboso bandeko to liboso basalela nzambe kozali ya nzambe na koyebiso ndeko na ngai tika kosala no makelela pamba tika konyokola nzoto na yo tika komilimite na tradition ya oyo zali kotambola kati na yango ulio tambola na oyo ezali ya nzambe. Jésus Christ alobi ezali alobaka na bango bazali konetola kaka na bambebo na bango me misala na bango epesi nga lokumu te, mitema na bango ezali esika na ngai te. Ndeko na mbala boni tozali kosambela moza ko regretter loko moko esenga likolo kosambela oyo so na bande kosambela te ndenga Josiane te ndeko nanga aza motema nanga eza musika na nzambe po liloba nzambe eza koloba nanga fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ndeko nanga nzambe apesaka biso oyo mitema na biso elingaka. Ngana koya liboso na bino na kobondela nzambe kokisela nga nzambe musalo peze etombwama me na kati ya motema no nzambe susi na nga penza nga ifo na voyager po musalo penza nzambe metawa to bondela pona misala nzambe musala na nga oyo me na kati ya motema na yo eza musala wana te na kati ya motema no ezali nini ezali na sala voyage monike ozana de biloko ozali na yango mingi tango toza kobondela to bondela oyo ezali baposa mitema na biso oyo za koluka meme ata na musuni boye kozala pasi lolenge ni nzambe kosembola loboko ne yo zano na kati na volonté nete ozali koboya balwa ya nzambe me bozali kotosa oyo basalela nzambe bakopesa bino ali kopesa lwa moko na lingomba responsable apesa mibeko na lingomba libote pesa mibeko na kati na libota ndeko nango zali kotosa yango mais oyo ezali mibeko ezali ko avantager gloire à nzambe toza kotosa yango te moko bolobaka muto ya komodire tata to mama na ye aza kozetumbu ya liwa kasi mwana oyo akoboya koyoka mibeko ya nzambe oyo baboti ne bapesi ye boza kosala bango eloko moko te. Tala hypocrisie bozali kotambola na yango, tala hypocrisie bozali kozala butu moi oyo ezali ya bino pona lokumu na bino bondimi ete bokoboma muto me oyo ezali pona gloire na nzambe botiki asala oyo ezali volonté na ye. Lelo tozali ko traverser makambo wana ndeko nanga, lelo tokomona yango oyo ezali gloire na nzambe toza ko bafouer yango me ezali pona lokumu na moto tozali ko tombola yango. Combien de fois ndeko nanga surtout biso bandimi ya nzambe combien de fois toza ko nyata gloire na nzambe pona ko tosa mutu ekelamu ya nzambe. Mama ozana problème akobota yaka awa sala bwena kosala bwena komona nzamba kosala ndeko nanga otanga makomi na nzambe esika nini Yesu Masia po asimba mwaso akobota asala ka formule oyo bino lelo bakoma kosala bi peuple sa intelligence boza kotosa bato baza komema liloba koleka moto apesi bango liloba wana ndeko nanga ndima nalobaka ndima ozala humilie na mokili oyo mitambola kati na volonté na nzambe. Tango alobi parabola na kati na bandimi basosola kite memba apotre ne ba comprena kite oye kotaka na munoko na biso nani akoki kozwa poizo atia na munoko ne soki ayebi eloko wana ezali mabe. Nani akozwa biloko akopola atia na munoko ne soki ayebi eza biloko akopola. Nyonso toliaka ememelaka biso kufa te. Mateya eza pe bilia toliaka ndeko nango koyoka ba mateo yoki ka ba matea ndenge na ndenge toza kolia ememelaka biso kufa te. Tango tokoma kosalela ba matea oyo toyokaki me ezali volonté ya nzambe te esika tokotaka siko na kufa poza kolandanga oyokinga me tango yokozwa soki mablobonga na memela kezalaki ya bomoi yo zwaki omeli olie kasoko komi kosalela yango epe komemela yo kufa te komemela yo bomoi. Yango Yesu Masia lobi ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme mais ce qui sort dans l'homme. Yo yoki message oyoki liloba oyoki mama Josiane teyo ok ya malamu osaleli nzamba pambolio otombwami okeli boso ya mabe osaleli okomi condamné munoko ne bimisi maloba mabe yeba ki ko détruire ba pensée na biso
Yoko tala mama Josiane. Na esiko sosolete tika na landa makambo za koloba. Alingi alobela biso lelo likambo nini. Yo bandi ko jijenga. Omoni ba penser na yo. Ba penser ne comme ko kende bisika mabe, ba penser ne comme ko na kati na molili, tangu siko ko bima esali nini ememi kufa. Ba penser na bino ya mabe, ya négativité, yango muteza kotia d'abord blocage. Pasteur la koko telema bandi ko prêcher na pas yo yoka. Alingi ate ya biso eloko nini. Yo bandi déjà ko qualifier ye. Obandi ko juger ye. Obandi ko tale déjà na miso amabe. Déjà ba penser neza dans le noir. Nyosa koloba eko poussa na te. Po penser ne sili ko bloquer. Penser ne sili ko étouffer. Monguna kendaka d'abord na ba penser. Ce penser neza de détruire. Yeba o le reste tikali eko la détruire. Pona kati na ba makanisi na biso de to forma ka bomoi de sika to forma pe kufa. Na lolenge na so na za ko former makambo kitoko na makanisi nanga yango pende na kosalela. Mais soki na za ko former ba penser à négativité yango pende na okende kosalela. Ata bazo elanga bolamu e fait que ba penser na ngezo tambola na kati na mabe na komona bolamu te na komona kaka mabe. Yango monguna wela kaliboso ba penser à muto nga ataba ko tali soke nzelo zo tambola za nzela na kufa bisiko vendre za bisika mbindo okotikala ko comprendre le côté pour penser na yo eza déjà na mauvais voie alobi na biso nini auditeur de konanga na lobaka eza na eloko esuyaka accord ame ya mutu te koleka mafinga koleka ko poison koleka ponde konanga ekobo kindumba eza iloko eza ko nuire biso ndeko na ngai na lobaka auditeur eza loko ya mabe eza loko ya mabe o lelo détruit monde o lelo ebungisi monde o lelo condamner monde eza na loko ya mabe pense no soki sili kokoma bloqué kanisi siko ya kufa tango kokoma na auditeur ndeko na nga ya kolula sikoyo okomi komona comme si muto yo nda komemelo bomoi ndeko nanga yeba na kati na auditeur eloko ni tokutana kana yango yo zali oyo obotami na libota déjà libota papa to ya mama ezali na bamabe na bango o balobi keno boza kotosa bikila ba tradition na bino na esika botosa ya nzambe déjà ba tradition na biso esila ko condamner biso ya tata esa na makambo nango ya mama eza na makambo na yango ozo tambula deja na makambo na yo moko mikumba na yo oyo botama nango automatique oyo uta na source ya tata na yo uti na source ya mama na yo ozo tambola na yango ya célibat ya condamnation ya pauvreté ya misère ya souffrance ya maladie oko tambola na yango nzamba lobito ye epai na ye akopesa biso bomo ya sika yozo tambola na kati na mabe wana nanu osilisi yango te nanu kangola mina yango te nanu longo na mbindo wana te nanu longo na kufa wana te oke ko se lier lisusu na mutu oye pe azana ba mabe peut-être plus que oya yo ndeko nango komi na bitumba bone okomi ko senga ba délivrance bone siko ndeko nanga soko za muta auditeur o change kabatu o change ka aussi okoma na milimo boni oyo lukaka délivrance mais délivrance ko pesa melade eza pasi po ekoma parce que ne siko za peut-être na bitumba ya 10% okoma na bitumba 80%. Tala degré bitumba o mema na bomo inayo likolo ya auditeur eza ne loko moko te o détruisa ka molimo pe na nzoto ndeko nanga oyebi dinita mutu na ebi to yebi yango biso so bandeko bokolanda ya solo na ebiki bandeko na bolanda kanga zalaka na respect ya tata moko to ya mama moko une fois na kindumbe memi bino ala nde valeur ya bato mibala ne koyaka na mabele tande munguna aimiliaka mutu abande kozona esika na yo akomi kozolo kola kaka mutu moko do azi esiko vanda ka kitisi na mabele tozo ganga akomono mobimba na yo atoko loba akomono ndengo zali ndeko nanga tande Satan amema kabiso la bise qui sort de l'homme qui le rend impire okotisa ki maloba malamu
okobimisa makambo ya malamu. Okotisaki makambo ya mabe, yeba mabe na mabe nde kobima kati na yo. Toko moni kala batata biso bamato baza kotambola dans la parole de Dieu. Babande kolukete elenge yeba mutu moko mwasi mobali ezalaki mpona protection. Kasi lelo tozali sona eloko wana te. Ndenge tokoluka ba délivrance, tozangi kimia, tokoma trouble, toya na bapoto ba trouble ezali. Tozonga na bamboka ba trouble ezali. Ndeko nanga eza na esika kimia ezali te. Kimia musuni ezali, me ya molimo ndeko nanga kimia ezali te. Pona nini tosila kotia ba mabe na tolona ba mabe na mabe. Na sima nango ememi guerre, ememi jalousie, ememi koboma mutu na loba te zaka kotie mbeli. Ta batu boni lelo tobomana. Batu boni tosili kobomana. Okuna zwa mobali nanga osala ye mabe. Okuna zwa mwasi nanga osala ye mabe. Okuna bana nangai ndeko nanga mbala boni tozobomana. Pona nini o ezobima kati na biso. Tellement que mitema na biso etondisami na kati na ene. Tango sili kotambola na kati na kindumba. Kindumba ne memeli yo ene. Etali ememio na molili. Molili anakomu koluka siko o se evange. Oko se evange koluka oboma. Tango koluka oboma, yo moko soso mi détruit. Omoni mitema na biso biloko ezovanda na kati. Pensez na biso esili kozala détruit. Na zela kindumba oloni milimo na kufa kati na yo. Na sima nango komu kotinda osala kabatu mabe oboma. Na sima koboma nini elandaka biso ndeko na ngai ekomi kotindo skopo satisfait ba besoin na yo etindio na kimuyibi. Etindio na kimuyibi po nini okokisa siko ba posa na yo. Po sepelisa kindumba na yo etindio siko oboma obanda koyiba. Ndeko na katande mungu na tambola kana biso. Ya liboso a bloqué ba pensée. Na ba pensée no sa si ko bloquer ango atali so ba négativité akomi kotasa pozo akimia kende kozala boyi amemio na kindumba na sima kindumba amemilio siko nini condamnation na sima condamnation atondi so motema ya ene tindo siko banda koboma sima nango koboma oliko mona sumuta malamu pembe na yote oliko yoka sanga malamu pembe na yote. Oguliko yoka muta se épanouir te liboso na yo. Oliko yoka vasima mutu te. Pona nini? O deja oza dans le noir. Motema no etondi sami na makambo ya mabe. Motema no etondi sami deja na kati na kufa. Me okenda ke église osambelaka. Oyoka liloba na Nzambe. Me motema no etondi sami na mabe. Pona nini? O ezali kokota kati na yo. Ezo détruire yo te. Kasi oyo ozali kobimisa. Omiko détruire yon ndeko nanga. Siko tango yozo sala ba makamno nyosa mabe wana. Tango ba mabe wana to sala kango ndeko nanga, to bima comme si toza ko gagner. Mais devant Dieu tozali ko perdre. Lobaka ndima mokile emilie yo. Mais Nzamba betelo maboko. Mbatu boni lelo mislibosa Nzambe. Tozali to amusika na ye. Parce que toko sala oyo mokile betela biso maboko. Mais oyo Nzambe toni ko yoka yango te. Nyoso ndeko nanga ebi makati ya bomo ina biso banda dabo na ba pensée na biso. Alo yango muteza ko tinda biso lelo. Ba vie eza ko bongate, ba vie ezali détruit, ba vie ezangi bomoyi, toko sambela toko mona ka loboko na Nzambe tende na lobaki loboko neza mokusete. Loboko ne alobi aza na posa sale la biso. Loboko neza mokusete, me bakambu na biso amabe. O eza ko bima kati na biso. Toko sangana toko sambela mais soko ki langage ya sœur oyoki langage ya frère otuni ya solo penza maloba Nzambe bima na munoko ya mutoyo soko yoki langage otali comportement frère otali comportement sœur otuni o penza te kabiso liloba na Nzambe kate libanda engenga tongengisa kati na biso mingi toko ngengisa libanda mingi toko talisa libanda comme si tozali ya Nzambe mais kati na biso mais Nzambe lokwa lobaka lui qui sont lesquels les reins des hommes yenda sondaka ayebi na minute lokwa na ko édifier libana na ye ayebi mama Josana na ko édifier na raison nini Nzambe na biso ali juste alors bito tika kotosa oyo bakubiyela biso
kasi totoso ezali ya ye tokoyeba yango lolenge nini tokoyeba na ntango tokotanga makomi na nzambe nzambe alobelinga nini verse elobelinga nini eske likambo mpenza soki nasali yango epesi nzambe lokumu likambo soki natamboli kati nango eza mpo na gloire na nzambe ekonanga nakoki kobatama bato nyonso na mokili nake na kwe na nga moko meyeba ke nzambe na satana bakoyeba ke mama Josiane na minute azosala bwaza bisika bwazali bisika boye alo ndeko na nga na kote yo na koyebiso kobanga pasteur te kobanga ba frère te kobanga entourage na yo te kobanga lingomba te mibanga nzambe okomona loboko na ye bosenga ne kokokisama parce que alobi makanisi na biso ezali ya ye te yo koko banda kosenga nzambe kokiselanga boye oyo ozosenga nzambe azomona ezali ya yo te soki alobi atiko na yango kosouffrir alo nzambe akolinga te eloko ekonyokola yo ndeko na nga nzambe na biso alingaka te eloko ekonyokola yo apesa yo yo koko banda kolela me nzambe alobi te eloko wana kotikala kopesa yango te mpo ekonyokola yo yango nalobaka tosenga nzambe butu moi ke volonté na ekokisama me volonté na biso te mokili degré betelaka biso maboko mpe degré ekweyisaka biso soki batombolaki yo na 100% yeba bakodindisa yo na 100% alo koluka te bapourcentage wana ezala bato ya mokili me ezala ya nzambe po soki ezali ya nzambe ndeko na nga ata bato ya mokili basangani bakozala na se ya makolo na nzambe ata bato ya mokili basangani bakotosa oyo nzambe alobaki ekokisama nzambe alobi oyo ebima kati na biso ya moto ezali kodetruire biso oyo ebima kati na biso moto ekozangisa biso kimia oyo ebima kati na biso moto ekomemela biso molili ndeko na nga yesu masa alobi toluka bapense na biso eza tolta lave pokuna nde mungu na bandaka kokende koplante makambo na ye akopesa posa ya kindumba akopesa posa muyibi akopesa posa ya koboma akopesa lolendo akopesa makambo nyonso po tango zotambulo zomwana toza na contrôle ya mokili ndeko nanga mokili ya na contrôle ya nzambe pa mibenga banzambe lelo basekoma potolo alors ndeko mungu na kosa yo te mungu na aveugle yo te mungu na trouble yo te tambola selo tambola na promesse nzambe tambola selo ndenge nzambe alingaki otambola ndeko nanga nzambe se revela pe nzambe alobela kabiso anzambe bababa te anzambe alobaka na lolenge na ye me biso nde totiaka matoi mpona koyoka te biso nde tokomprenaka te tikete nzambe na lola moke na likolo na se mopesi tina biloko ezanga tina ayeba na kokokisa baposa mitema na bino nayebi ye solo ndeko na nga po tolonga na kati na mokili ya masumu oyo eza facile te me yesu masi alobi oyo nyonso andimi kolanda nga ameme kolusu ndeko na nga komeme kolusu ezali kondima bapasi kondima minyoko kondima souffrance oyo ekomema na gloire ndeko na nga gloire moko te ezalaka sa souffrance mutu moko te aganga na longi na bitumba bunda te mutu moko te alobe te nazwi bomoi bisika kufa ezalaka te toganga kaka bisika bokufa ezalaki nde bomoi ebimi tikete nzambe na lola mokokisi na likolo na se oyo apesaka bomoi ayeba kobakisela bino mois de mars oyo ezali mois bamama nayebi tolobaka mingi me tokontrole maloba na biso po ete na kati na biso se tosili kokotisa makambo ya mabe bapense na biso esili kobeba mpo na bapapa mpo na bana mpo na bafamille bongo maloba wana ekoti kati na biso ebebisi bapense na biso ezangisi bapense na biso kimia eli komema biso na kati na molili toluka tobrise yango po ete oyo ekotaka ebomaka te me oyo ebimaka nde ezali kodetruire tokeba bamama na bamaloba na biso tosenga nzambe apesa biso sagesse afungola biso intelligence tant tokobimisa maloba kati na biso ezala contrôlé par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. On est toujours ensemble. Merci beaucoup.